mamacita, Oji mamacita. Tu penses de qui, de moi, de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit, je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu penses de qui, de moi, de... L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu penses de qui, de moi, de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit, je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu penses de qui, de moi, de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit, je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote libota na ngai, mbote na bino. Donc awa toza na boulevard à Lumumba. Toza na Massina Pascal quartier 2. Donc a tokiti na maison communale au bébé na arrêt maison communale BKTF. Au Tokotisco Prince au ya BKTF. Donc bomoni na gauche maison communale de Massina. Tozo avancé. Bomoni liboso na biso na gauche société na biso boulangerie na biso ya IPAC. Donc moni maison communale de Massina. Donc au babenga ngo arrêt BKTF. Donc toza précisément na Massina Pascal. IPAC yango place baté ba c'est la biso mapa toliaka tout ça. Toye kota la lupango moko eza tellement bien na ebike. Trop sepela nango makasi pour ezo répondre vraiment na ba critères. Donc eza ndaku et la lupango eza clôturé, eza ndako 3 chambres, salon, cuisine, toilette à libanda. Donc idée ezalaki to sala yango niveau moko mais to sukaki na rez-de-chaussée to kula déjà. Donc moto akozwa ngo azaka na besoin ya continuité, c'est-à-dire likolo ko continuer ka likolo mais avenue eza très bien. Bo utai komona ba mboule uti ko beta mais déjà ressentir que quartier eza très bien, mabele eza un problème té, nzela eza un problème té. Donc nzela eza asphalté nde to mona asphalte toujours kende asphalte ti to koma liboso ya avenue to kota avenue. Et puis bo remona que avenue eza très bien, environnement eza très bien. Donc awa to komi déjà presque liboso avenue. Donc toujours avenue eza nsima na biso yango toujours kota. Voilà, donc à tout côté déjà venu. Bozomona avenue ndenge zali, avenue za soin très propre. Mboule uti ko bete pelé, ba mboule beti. Le mot bomona penzila, à toi dali boso portail pardon. Donc to linga skoto kota na kati ya lupangu. Tota na kati pour libande za katité. Voilà, donc à tout côté na kati ya lupangu. Lupangu yango. Lupangu aza 6 mètres et demi sur 21. Donc, à 6 mètres et demi sur 21. Ndeka bomona espace nyos o batika liboso awa. Eza pona parking. Donc, bomoni escalier mupandi. Idée yanda ko ezalaki ezala ya R+1. Donc, ezana des appartements. Appartements c'est au bomoni eza 3 chambres. Na appartement ngeza likolo 3 chambres, escalier mupandi. Parking il y a 4 ou 5 véhicule. Donc ndako auto mona ils ont 3 chambres, salon, cuisine, toilette. Na toilette à libanda. Mais avant to kota na kata ndako to le kalon mopandi pour na la sabino que plan ndako ils ont tellement merveilleux
Donc batikaki espace qui a les campandi awa eza entra cuisine tous les canons tozonga donc tous les canons na ciment voilà donc awa eza bianderie donc idée za qui n'est la lobby à R+1 mais l'homme propose Dieu dispose idée et a qui a côté kayango donc awa toana ciment toilette yango yo eza toilette ya libanda yango yo donc awa bozana lupango espace eza liboso espace eza na ciment oza na courant oza na mai donc makambo tu eza kitoko donc nde na lobaki lupango aza 6 mètres demi sur 21 lupango oyo donc bomoni likolo espace yango ezalaki mpona kotonga likolo donc idée ezalaki déjà pe babandaka déjà plan ya komata likolo mais toyaki kozwa idée ya koteka yango nde yango moni toaretaki misala mais na minute oyo ndeka tolobaka toujours soki bomoni to poster lupango to sali vidéo ya lupango c'est que propriétaire a posa mbongo donc c'est que toza na posa ya mbongo bon tokota na ndenge ya cuisine tokota na kati ya ndako tolakisa bino kati ya ndako po tolobaki libanda eza kati te tokota na kati voilà donc tokoti cuisine ya ndako yango oyo cuisine eza très bien na ba faïence eza vraiment spacieuse donc eza na dimension yango ya bien tokoti toana couloir yango oyo na kata ba chambre tolobaki tokokota te pona confidentialité na intimité to relaxa yango te mais to relaxa de to relaxer cuisine couloir to kota salon magasin donc salon yango yo ndako eza très bien na kati eza propre donc il y a na carreau eza kitoko vraiment donc bon na salon déjà munene ça eza bien biloko ndako eza ya kokoka donc puis awa bomoni peinture eza ya bien couloir yango place ba chambre ezali to lekara moi mukie pour empêcher moi image voilà donc to bimimba mo resu na ndenge ya cuisine donc lupango oyo bache yango $45,000 à discuter donc na bandeli lupango oyo bache yango $45,000 à discuter. Wana tobimi tolinga siko tozonga na parking poto mata likolo to lakisa espace nde batikaki pona kotonga likolo plan ndenge ezalelaki na service nyonso tokozwa déjà idée générale ya ndako ndenge esengelaki ezalela donc wana abomoni espace alibanda yango oyo mama na parking donc espace ezama ya munene okosa pe moi bamakambu na ndenge ya bien bon wana tokende siko na escalier tomata likolo to lakisa likolo ndenge ezali voilà donc wana tomati likolo yango oyo donc awa plan ezalaki ezala des appartements jumelés donc 3 chambres na C 3 chambres likolo mais 3 chambres ya C déjà ici là 3 chambres ya likolo yango nde esengelaki esalema donc oyo eza vue ya likolo bomoni escalier yango oyo en fait vidéo auto sali eza vidéo moko en attendant parce que drone na biso na ba caméra ba déplacer ki nango moké ba kende ko tourner ba clip moko na mboka ya Brazzaville donc tozo zela ea yango to sali vidéo oyo epesa idée na image soki ba matériel na biso to salela eye bozwa image ya qualité o bolingaka bozwa image nde bolingaka likolo ba mamunyoso mais tozwi temps ya otambola pona kolakisa bino quartier avenue mamunyoso ndenge ezaleli donc wana biso to suka awa eza $45,000 à discuter pona ba o ba roza intéressé to salindeka to salaka to bengani to kutani totali yango et puis tokoyeba comment évoluer na dossier donc c'est un peu ça na o etikali bonne chance à tout le monde pour na ba o ba rozala vivement intéressé. Merci beaucoup.